Sankara de Kunta betaraboy. King Tekila betaraboy. Rojana betaraboy. Ngana okota sko na katikati. Ngo Charles Alikana TV lo baboye boye. Atanga pena makamoni mutasala boye. Via utami kila ya uniquement comme Charles ça il faut côté makala. Ya vande pas na bango na super lemba. Est-ce que ba rester le abwaka crimo na maison mabi? Ngaye yo mwana ngane ngano yo mwana wera sone nazali sele yo na koti kala sele yo binomo ko boyebe. Bazala na wenge bakoma kote pate papo bazanga pa science. Na ote pate ba feri bango babonga babil babonga sko ye sko mutamu kote pate. Bonjour chers internautes, bienvenue sur www Congo Vibration, votre site OSA Larake. Vous avez informations claires et puis limpides avec votre humble serviteur Jean-Cy Louon, autrement dit le beau garçon de la presse congolaise. Donc aujourd'hui, j'ai comme invité, c'est l'un de porte-parole stratégique qui a Macintosh, Tsengokudi Bende, Bill Clinton, donc Papy les Princes. Donc hier, le baragnon, on s'offre rien. Dans l'élo, on a raté la zone de star, Torsolana, Yabom Maraté. Sobo mesana babiloba loba ya rane adimina rabatu dans lelo ako loba nyonso talaka mutauti Dubai fresh donc azobima bima mazo lobate dans lelo torosolana abete pe mo bato place mo même botimbela été mais loba donc cette émission je dédie à une fille, elle est très jolie, elle est très féerique. Il s'agit bien belle de la fille Oasala ke basi baswa gupo bakoma basi Paola Choba. Passeport rouge française. Donc il y a ça goût pour comme française, mais il y a déjà française. Donc Zouzou à toi, Paola Choba. Donc sans oublier Kenan Kenan, c'est pas l'argent qui te manque, mais c'est le temps. Mon boss Blaise Zebele. Sans oublier Ombre Jaune, Patrick Meka, avec la famille Ngangu. Donc Dadi Ngangu et Natacha Ngangu. Donc Nermi Nakando Mote Nabino. Donc tout pour ça, on a déjà Thierry Mumba, grand réalisateur. Babi bientôt na katsa Panam. Thierry Mumba déjà Zokoma. Et puis derrière moi, tout ça n'est pas fait de locaux industriels. Donc Babi Mikolo, mission, ils n'auraient pas fait de locaux. Sans oublier mon habillard de Lix, Dals Création. Le rêve sont comme les étoiles. Avec le patron Michael Elouba. Merci na ba chemise aboye. Merci na Nengo Bongoli Africa. Donc ma chemise à bout, il faut les garants Nadal création patron Michael Luba. Toko tapo, yemoro déjà dans la kati, Papy les Princes donc ana kati à malili pour Mikola boy moi malili na malili. Donc toko ta, toko timbe la masolo garnez aller na nengage. Donc déjà nettoie boy da toko mi ici ka Papy les Princes azola là. Appartement moi ya pamba te bino bobo comprendre bota la paysage qui ça donc tout ça déjà likolo talra héros déjà na ninga ba kine déjà c'est bon donc à la mingi était déjà l'amour qui peut déjà cheba kilo ya ngando depuis Italie babi nganda 1000 tonnes 300 dollars kilo ya ngando depuis Italie donc GDG Papy les Princes déjà zokota babi bon ni marape batu botara ici kazola là ici kazokota Papy les Princes, Nalele, stratégique, la move donc. N'habite avant notre côté na kati. N'habite aux arrachés de Dubaï, ils ont ça la gueule à la rabaliko, le beau potel à rabat nanenga ba musique tonden. Déjà on a bon gens, moi na web sur le mot d'abord na remercier parce que les opportunités vraiment yamba Papy les Princes. Donc au pessi nga chance on a vraiment na ko s'exprimer devant que public mo mabala ndabiso parti dans le monde baso ndabiso. Moi singa er moko bata mesika mo za normal quoi. Faut bata mesika mo za normal na ndeka otala bat parce que biso to ba visionnaire. Nazo viser batu na raso na vandi awa na boire miss nazo tala ndeni ngefona tongelo wana ngefona salelo wana ngefo boy. Ya mona ba ite fagina zala epa ya fait de l'école industrielle parce qu'il y a ça vraiment industriel quoi parce que toi na arche de Noé bana na si bat baebi parce que na lingata na ba arche de Noé maman zo mona Charlie balaka pakala ngonzo zo on peut pas luka biso mulunga ba mpoko to ko bandeke tant ba luka biso ba ko bandeke to ko ba sombo tant ba ya na mai ni na lengisaka ya mona ya ko fana yonga linga ndesko tango lo baka bango da place ba sa bon vibrer ba bi moto bozio pour nini okoba na panza batu taka de jour mo donc ba nanenga musika donc wana ro calculer pe mu nanenga loin mutakuye pe makale kale nanenga je deux fois te moi lelo
Donc, Balamiki, les papiers, les princes, inspecteur général, école gréco-romaine, son alors, on a vu que 50 des comptes déjà Zaobeta Maboko, Blaise élément ami qui bazobeta de Maboko, Mbonzo centre-ville Zobeta Maboko, Zobo Zobeta Maboko, parce que Baebi qui était, ou on a pena guerrier na bango mutazoloba. Yomon a l'ingagité assis à Mama complexe. Enfin, assis à faire un avion. Donc, avion de Yoebikarande, Yomiko na saga na avion de. Vous comprenez? Pour battre Robeta Masola, voyage trop tôt. Au moment où tu me soules le coup, tu voyagé, tu as voyagé 70 fois. Mais au voyage, tu es un voyage. Je comprends. Et c'est un sigo na qui est na mboka o ezara pena so comme na mboka no tal immeuble les plus le monde des arts. Il faut nga kutango. Na talibo ba aéroport le plus beau monde des arts. Galerie le plus beau monde des arts. Téléphone na mona. On a tali que va na vanda parce que nga za tuilo na souci de Michael Jackson akufa. Parce que ba bilo Michael Jackson na sala pena ki vanda boabi qui était samedi on a que week-end à Dubaï. Aye pena na banana avandi asali ba bilo otanga sala. Otali pena bo koto ba la so pena te. Omoni Arnold Schwarzenegger a fini ma ba film ah. Vous comprenez? Mon Terminator, bilo on est en tezara na nganga pena ko ma degré que ba samedi mon pena ke na pena habitant na beta nga tourna ke ni pega na zo chambre Michael Jackson avant là. Léli, donc, Kenomukena, c'est pas l'argent qui te manque, mais c'est le temps de le gaspiller. Grâce à cette émission, donc tu prends toujours le temps à gaspiller. Donc, gaspillera pour n'engaiter nana papi le prince awa. Donc, te redévelopper n'engager. Vu que c'est la première fois, j'en suis loué dans le beau garçon de la presse, ayambao n'engager et ça l'ara bien. Talara site au Congo Vibration, il y a Boss Nabiso, Blaise Mobobo Zebele, place aux alliés, bon week-end n'engager. Moi, les boss, d'abord, on a remercié boss. Nandenge ya salicite oh parce que moni bango photo j'étais là-bas toujours ba flair quoi tala le grand prêtre le roi Blaise Zebele tala ndimi habiter na sala site pour na compte visibilité zala fallait ba bino pe ba jansi bo so ba boulot zo comprendre ba tumusu pe ba kota zo comprendre donc en tout cas vraiment boss maximum de respect on a zo pe ça vraiment coup de chapeau na yo vraiment sali musala mo kitoko makasi donc na minute tu à partir lelo donc ba la poto chaque semaine bon ndo monanga donc muto zara na problème nanga abongisaka maloba abongisaneka maloba so za problème papi le prince oza problème ya Bill Clinton lo abongisaneka maloba pongana roya ngana roya na maloba yo pe yaka na maloba na yo so comprendre pop so agena tege ote mutina te basa ya wamba agena te zo ara batimsus sungane ngana tuna boye que vu que c'est la première fois awa biso to yamba na ninga chetara to yokuta on esika kitoko Arche de Noé et pas boss na biso dans boss azo sunga toujours azo baksa su ba misale baksa mara na ninga je fait de loko à l'industriel ninga iba ubanda kopo no ndeni ezara pona ko zanga to neno bitelelo s'imposer gamba moro nengo banda mamonte fo na ko ma porter parole donc to iba otanga te to vandara bo tellement monique ngani na ko mi porter parole obité na la nanga pena ko mara biloba loba tellement peut-être ozaki biloba loba yonde salega te anga pena ko mara biloba loba na nenga che yebisa biso obanda no nene ni vi okoma na ndeni lelo ko ma porter parole on vient ni au calcula ni pour lelo posant lelo bat mususo bi te il faut na ko mettre le roi Choramboma les imbattables Choramboma obité pour na ko essayer tomber donc il faut ngapena koma nenge ba sport ya salaka sko yo guwa na sentiment na okanaka mutu pour lelo ndoza ozaka mbanga fort siko otala no nani pour lelo ko mandoza lelo. Au moins des réponses dans le bango avec jadusement parce que tant on a sur le bango on a sa réponse parce qu'on a dit que grand prêtre le roi Kenomukena na Londres azota la biso tala Kenomukena na kata Londres azota la biso d'abord on a la linga musique on a la linga vraiment musique parce que puis on a vraiment la linga wenge makasi wenge pena la linga yo makasi bon on a za wote que kopo na bandango pona mutu te kopo na bandango pona mutu te calcula pe mutu te nga kopo na bandango ndeni ngai naza quand même on fait des pères donc naza qui na famille normale na tangi na ba condition normale na si ba grand frère na ba na poto ba yebi ngaza petit frère archevêque Bem Lobobo ba très puissant dans ba billet à pesarata ba costume ba to likolo ouais donc un petit frère propre pendant archevêque Bem Lobobo 7e na ba on toza 8 toza 4 garçons 4 filles il y a za deuxième vous comprenez donc vient atangi sibiso na ba condition senga qui atangi sabiso ouais et ça qui vient kene mikili vient kene mikili yo bikaka yem tazala ki lokola pousse na biso pour papa kufa depuis 1986 mutazwaka relève autant que sabiso c'est notre grand frère parce que ngana bi papa na ngai vraiment te na tale parce que na 8 ans muto na yebi comme titeur na nga c'est archevêque Bem Lobobo ça ki ngana koma tant on vient à Kemikili
na sima nango yo ebika ça iso ke mwana yo pende zana via zotinda mesengi ke courage tende za gitan papa zala ke foko ba priya lipa na kwanga kwa mais tant usiko papa ke fo ba jesiko tant via ke mikila zotinda mesenga siko ngape na komkokola faina banda siko na minute wana koluka na koma koluka na koma ki koteka bilamba premier cop nango teka bilamba le temps nazo teka bilamba wana esali siko ke na leka na galile la fleur oza koteka ya tembola ba share tonde te ngala ya biloko koteka na kotela ba plan na ya na babiloko na yo kota ba na bakata ba magasin nazo kotela batu yo ko sabo na epe na kotelo ba biloko mo ya bongo siko na za isko na ba client na nga ebele na galile la fleur à l'époque wa bureau ya maison mais ezaki na kata galile la fleur siko yo tant on a coopéré na ba momi wana na bikota ba place que jour we rauti poto kokoma komi tant aya kuta biso siko na kata galile la fleur à l'époque na ebike momi mo na ndai ko coopérer makase sika na Constantine mutanda sa na restaurant sika we rabande ko lela na restaurant so ayende ti na galerie na bureau na ye quoi siko tant to ekuta na 20 na sepela na petit mo alo ba danger donc to koma penal pire peta we rapenda ndeza ke après ba banda kala to le jour beaucoup tana juste to kutana inaye wana to kutana dango accompagne petit moro boy alata danger petit moro alobara danger so to vendre ça te ke o bokutana muto zo banga complexe wera boy mamona nga na ba vitesse mo parce que muto azaki na vie moro nini parce que ngai ba musicien tout banda oye pa na biso parce que ba musicien banda oye pour archevêque banda ko light ba musicien zo comprendre ba musicien ba boa kai ba yaka dans na longola complexe musicien déjà na kata ndaku parce que nga na za na kata royal archivechi na za prince royal archivechi sikoto na kutana na musicien na za complexe c'était parce que 20 na mona petit mo ka beta fa zo ka grand frère na biso ke mikili archevêque ça perd bon zo ce que bilamba to tikelanga so nga na yaka cop mais na zo beta tena nda ba jeté petit mo peso la bien to koma biso pe ko ka na 20 à part ma mku ya wenge na yaka na ku maison mère te na yaka na ni maison mère na yaka rep na bango te na za kana we en dehors ya makam na bureau za pe ku na calculer ko malongo porte parole pe calcul na bango te et au sala siko ke to koma o sala pe na vie sankazo ke mikili zo comprendre sankazo ke mikili donc ba kutala ba sarato vanda rato Sankaraza da porte-parole bandi déjà il porte-parole ça grec comme ça bandi déjà to kutala ba en dehors makamba ko loba na télévision mais to zalaka na bandi to vanda parce que tant na Sankarazo kende mikili 20 ne siko to bazo voyager to vanda na galerie papa joue à voyage ça li siko qui tende za boy bon bazo kende tant vient nga kende petit dans les points ndeni to bento banda ko lakana ndeto wana lakana ndeni via kende voyage malambo boy malama wabi etinanga ya yo wa courage et simba wa mwana nzambe comprendre na menito zwa relève ngana ke na zoya ay simoni papi kabemba petwa zwa relève ya Sankara de Kunta relève la TV Sankara azokeni zwa relève la télévision ya Sankara zo comprendre zwa relève donc j'ai e bana beza ku tete na kenda demande mona la samba te zo comprendre donc za ke na ngana ngana ni tongu via lobika ke petit na ngazwa relève na roya na kei e simba na zuire le dimanche maman ta ba mon papi les points porté pas we ranson naf quartier mo bimba oh neni moi ça wana ba neni wana isaki 2000 2000 maman porte parole attaque banjir c'était mai makamora belé batak sauvage na uta mama bilamba na ndako nganda boko la bilamba lo ba kubai na ndako na iso ki na ka leki propre so ba te leki propre archevêque bem le bobo archevêque bem le bobo c'est un sapeur o ya la tsaka ba musicien ya minene ya mboka o donc bato ba otala biso ba biki archevêque bazana ba mpe kuna na poto so comprendre leki archevêque suko zwara ke na ba na la tabilamba archevêque yemo anda na teke lamba so comprendre vie archevêque yemo zaina ko teke lamba zaina ba boutique na kisasa na teka bilamba suko tara leki na siko ozandeni suko ngana bibo ozake panso ne nsona tiki ya bino bundana wana zala wana est-ce que pe na ninga logito yo tomba ebisa ki bongo o santene ondeni te sida na koma nga dia fanatique awera parce que ta bosaka dia na muto se olingi yeto e koma soki wera ye pena na bureau au moins wasa ata déplacement petit nga toke to koma yo tambola donc pire petit na ko bureau de ya vie mais ya koloba na TVT bureau ya kotambola ne dia fanatique o sala muto so lingi bo mesani déjà c'est repose ya pe sansone bastema itondeni te alinga nga ye ke petit moko omoni ba kolinga mutu ezaka niveau ka muta solelaka ya lokola yo jansi na epselo mobo omoni yo ndo za batu musu oyo sepela na bango dans niveau ali solo o sepeda ya mutu apecho asolaka bien pecho après ça betaka bien pecho azaka boy et puis pecho aza respect kompa popa na tout cet temps on va na ebi ke na minute ma mona zoloba zaina mwana mva maebi na yeke mamtu na zobeta liso o mami kalume na Londres baebi na ebi ke bakati lwa ba mimi tonga banjali muswahili ba Boris Lukusana na Londres baebi na bagotie mascotte eza lisolo mo ke vie alinga kinga ngape na linga ki
na muté madame to comme de pire ve na pire petit donc na kota ki na sentiment ne yepé déjà a sepela nanga zo pas ta mutu ayebi sur petit soir relève ba tester yote nini té zo comprendre nga bangajange pa mutu te o baloba ke yote na yaki ko ça test o mutu mo yaki nanga te we bazo ki aura peut-être pour ba utiliser bastema ina yo le ka ba mon porte parole moi la tara danger so nga penda na musala parce que na yebe olobo o comprendre na ba ke yema we ra santé que pecho aloba po so to vandi so na bandi ko 16 alors film donc tu sais pas tout l'état to vandara so nga bandi ko loba li est-ce que tala sko aro pecho aloba mais ngo yango fa beton o basanga nga no ba goût peut-être vandi bobi pourquoi ma maman porte parole boité et ça te belé ba lo ba danger maroko ma pe journaliste pété aroko ma ne porte parole pété sko yo goût en hôtel penobi ne vena nganso na bisinga bu na mona pe na lo ba bien na ko ba ndolanda e pe neti nani ongani na tuni te nga landa te nga nazalaki na calcul ko ma porte parole te donc ça veut dire qu'il a landa na ngape mutu te to ba biso comment tant siko babi comment natali siko na ndenge jeu de tartine de jeu na bi ke ndeza boye sankara de kunta betara boye kingi tekila betara boye rojana betara boye ngana okota sko na katikati na se créer sko na kati pour on a créé style na ngana nango pour l'époque là c'était sankara baba ozo peut-être makam onde ba to ça greco eza loko la ba to maboma pour mona sankara ye acha sku ache boye ba mona lo wa to il faut gina ya siko na koti ba na katikati mo na greco mo boye mo na mo français mo na ebo donc na se créer pour na yibelo mo ngana kota pourtant Nathalie Charlie Balaranda Zoluba Nathalie Nde King tekila Zoluba Nathalie Sankara na bité so na bina yaga normal boye mabesko faut na style na ngama style mo mutu mo siko a changeaka donc na siko mutu mo na variaka donc ce que le bureau me manga côté ya logique na oya ce que me manga côté greco na oya donc na zasko na katikati mo na kana na bibo olonga siko olonga pa we rapport osalani ba benga na ka tenga longa et na maison mère we ra una poto nga longa maison mère we ra na poto bulse ko se retrouver te lo te ka biloba lo ko finga batu ko sala boy mama bu olonga na opeka sonia ko longa na ngaza ikutu mama mo te ko donc na déclare mama mo na zangu mama mo o te zo nini te na zaki nde na komba moko makasi na vie monibi vie monibi pour na moni production moi tant Charlie Balaka longa maison mère vous comprenez tant Charlie Balaka longa maison mère et ça Charlie Balaka pas un grand défenseur na maison mère ya blananda ba jeté dianga na ezaki pene événement du siècle so ibiso to vandi ao tout da rojenga ndo ba mo saka makoba mona ba ko yebisa yo donc cher internaute vous comprenez Azara toujours na speed et roloba na nenga jebo comprendre avec vitesse comme vibration à l'arabe er mon photo vibraka et ça la ragu Vanessa la diva diamant donc itoko siko na bibo buwile na nini atayo mulo arabe ta ba boy ba blo ngo pesi déjà les kanango d'ailleurs les kanango le batam kebo bato ba ebité faut ba découvrir la Congo vibration pour ba baby que yo guerrier Charlie Balaka na pointe yo na pointe ba Sankara pe mpanzi siko mutu mo be guerrier ka bubu akiramba mo bu o mote que ça la pe mystique peut-être nana kimisa peut-être nana siko lelo na ba pe ba ke non o kimara peut-être pour na nganu be mutu mo yo zo mtestemo lo bara siko ba mo na mutu mo ba no siko na keno siko et o sala siko ke Charlie Balaka tango to Charlie Balaka donc bazaki na moi ba tiraillement on a fait mon ibi pour bilo fait mon ande ko sala Charlie Balaka non c'est pela nangote Charlie Balaka il était porté par konga balobi ke moni libanga 18 chakunde ke ko sekate vous comprenez et ça que fait mon ibi a beti ça Charlie Balaka na concert motondo beta na basilique a beti ça y est pas ba maître et ça la ranga passi et puis ngam nazari na Charlie Balaka Charlie bazara la rando bomi ba on a zo ebisaut Charlie Balaka taka zo ya ndule orchestre na bango na mwasi na ye na camarade ya mwasi na ye azo sola na vie li solo tala pese le rapport boy via bidaya yo pe mankanga ve donc ce yo zali na problème na nga yango boy ba signala ba maître ba beta Charlie ngam mutu na participer na combat na kota combat na nga siko tant Charlie akei ok c'est voyager Charlie à longue temps à longue Charlie les kana TV le ba boye atanga pena makamoni mutasala boye alo ba pena senga ki abimisa ba ose abimisa via utami ki la ya uniquement comme Charlie ça il faut côté makala siko ngana lemba Charlie na lemba tous les temps au bazo luka Charlie Balaka pour ba côté makala mais ngana na Charlie ya keba boye yo le sola na parler mabe zopan pour Charlie ba luka e pena luka zo comprenez nga siko mukolo ve monib ayaka ko kuta ngai ba yo kuta ngai na Charlie Balaka siko muta epsa ke mais yo luka Charlie bazana papier les principes
Charlie a donné papier pas y toi na kata ngana luka Charlie balaka côté il faut la même ma prison na ndenge ya salir ngabwe nzoka zana petwana kama solo nso na yoka wanso na zaka na poto vetone na poto zo comprendre vie abandinga guerre de façon que ko ngana zaki na Charlie pom ko ba ya ko zo Charlie est-ce que ba ki ba kutanga pe to vanda na pas ba gimatando batu ba luka Charlie zo comprendre vie à partir juana vie ininga vie ko idanga komi ke ndenya na vanda parce que mta idi gata na biso be mission to kendara na yebo na boy et au sala ke na ko perdre cher monitor nga papa kufi biso tout otikalaka et pas ya leki papa na biso o aboko la biso moni biso to babantu omoni maman le qui représentera directement maman tata moi ça représentera directement papa zo comprendre muto abokoli biso ndetu oto bazwaki biso poto za ibala miki atana iso cheveux que poko za ina 16 ans zo comprendre donc zaki père na ngana lo baki père o atikala obokola biso et ko sala ki akufi ngana benga wera na bi presa na za boy take bandi na boy et puis le même jour on nga ba opesanga iza moni ba uti poto akiti na yebisi 20 ozana vie na yo moni akipe yo to longwanga na ve moni bi pa na eto kenda te pa mampata to solo na mampata makamo abi ve moni bi akipenga ve moni ba tikala ta ko assister atane logo te parce que ça qui na guerre o ntima nga zo comprendre siko tango sali ke ngai na kundi logo la parana nga lelo na kundi lelo samedi dimanche siko ve moni abenga ngoza na ese na parler petit yo ngana za na RTNC na osela yo zo za parler ngo bepse na musanga ve ngam na kundi para lelo lobi na ya lisu TV po bangam na liake eza sensité na zo luka ko ya ko tala ku ngai ko assister ngata 50 francs au pesité zo comprendre babi yom to tikali yom to ko yede babi celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel ngana travaille obimisa ata 50 francs na zo bisoti zo comprendre akangela mutema mais we rapper sa ordre basala pona nga ve ngana oyale au TVT na vani petit yo soko ye TVT na odimne na bive wana odimne nga po dimne nga déjà occupé na ko assister nga te c'est que bolone za ka dimna c'est na odimne et ça siko ke dimanche ngo eleki dimanche ngo yasko mampata benginga mère de Valema pasteur abi papi yo amwa na ngai tala kaka yo bozaki na Charlie qui porte parole makasi ate à part yo wana za ya na okende oleka na TV so vidéo yo monanga bon la talika maman salobi na ke pas vu moni poto andako zo vu moni na ndako na pas vu moni na van pas y pas ndako la ver vidéo ye to zoné na kataka zo comprendre wana sko Charlie akepa kofi zo comprendre ngasko to bando ya siko émission tito ka pas kofi na ba choc wana zo ba beta ki comment siko so gagner pas kofi parce que comment déjà Charlie c'est na putain parce qu'on ne pas bien que akepa ba quadre oui bah alors yo kaki déjà wana we ba manyo tout so la we razara na poto zo comprendre we razana na poto siko ça tato ya TV moni ba bimina kata ndako na mona enga mais karama to koti na kataka to bando ba to na victoire petit yo kanti yo so longwe wenge échanger na vivie wenge changer na ndeni ngana yo kuta wenge ata na longwe ko changer ta yo na ebisa yo ya boyo sa na dimno siko ve eso dimna ngo yo dimna quand même kita mutu kana ngai via kitanga na kata victoire takano na kita to na kita na to mona zo batena ko émission tena zo ngandako na zo ngapale na leka na ngati sonyo sone kufelora na ntima mabima zo comprendre vie siko atinda batu na TV wana siko ba petit na biso ba garçon Cerci baye atinda ba na télévision ba kende ko kosela nga makambo papi le prince akufeli to pesi $500 aboyi azoni ngaba pesi bele tandis ata 50 francs oyo na mona yango tatinda ba kosela wana ba meme wana nenga stratégie balamba ba internautes na ba téléspectateurs tindis ko ba kelo babongo comment va le babongo bon ça va faire c'est ça public samedi ya boyina leki na biki na longo na démissionner la fonctionnaire qui portait pas na wenge musique à maison mais est-ce que démissionner papier te sans papier on est-ce que kena na banenge momto démissionner sans papier ndeni na leka ba télévision na lobango de yake na longo na longo na ba na va na longo na to longo kena no pe wa ya longo pa monter na vandi na vandi sikoyo vient obike ngata na longo na leka na télévision we regeta ouais mami ce qui t'a pas bi wana petit na nga boy zo fa benga watata mo allo petit kendeni ngata on vient na yeto kutana vite te kutana vite ya na bandi derrière musala te kutana vite na émission na RTNC petit na nga na ibsi ya tala ka boy président tala boy on te senga ke na kenanga ouais ko machine tango longwe maison mère ko maswepa na ko mina build ou mil bena bill c'est combien na umela bill bit recommandé déjà taba 7 ans oui peut pas parce que ngana longwe pe maison mère 2008
Il peut pas biloko misusu biloba loba de lora neti yo na ebité o lora neti ba chargera pas so ba chargera pou omi ko s'en charger na batu yo sko surtout sera problème e koti sko ça la non ndeno s'en charger na batu boy et puis otaka dadimo la fort point te petana de konaka yango mo finance on c'est petana de konaka de kona mabe adekona bo eza makambese le kala ma dekona ya ona zongisa wana ye la kanene ba ya le kanene ba bien le kanene écran la tane ba costume ne bien na nengaje licencié ne za porte-parole licencié à l'équipe alobama ramo esenga aleka ya teva bi ya pa rojenga na l'équipe tous les porte-parole za porte-parole licencié aleki biso na ba bien makam presque nyonso tout siko nga za porte-parole zo comprendre so ya za yi complexe rojenga de talien na ndenge na yo zo comprendre nga za porte-parole yo porte-parole leki olobi ko leki biso nyonso to tikali eza na complexe d'infériorité mte salaki parce que ya za na maison mère ozo kende parce que guerre wera na jibe ça ya guerre siko yo ko ndimika mutu ya papa chéri obosani ke temps so babongo rojani wa bamirana za ya yebaki kutu yete oyebite ba king tekila bazali oyebite ba sankara bazali ba blaise élément bazali ba charlie balaka bazali zo comprendre oyo bazali batusko yo oleki ngana zali bambonzo centre bazali ya ona yebisaki ye soki oza porte-parole licencié soki nga ba parents nga batangisaki nga classe nakoma na licence bongo nakoki kozala jamais porte-parole ya musicien si donné pena zéro ça n'est pas yo licence yo porte pas licence biso ba porte pas ba to tinda ko to si sa classe non so za licencié to na ba place au licencié faut que ça to za ba compagnie ebele un licencié ko sala kuna il faut que ne ba to za ba nini ba on a très ali ça comprend ba société ebele licencié faut soit pena au moni pena mallette mais pas vous reboser au benga c'est entreprise c'est entreprise mais fonction au wana ezo répondre na tala zo ba vie moni production ozo ndima ke classe atange zo sala mapena ke te tala directeur ya marque zo senti ke vie aza mutu moko responsable moni production tala ba vie na biso bo liot bondombe nde bazalaki zo comprendre mais yo siko licence no oye na ngoka te na porte-parole te wana pena te c'est bino boranti ma popino suka na ba diplôme d'état bani muninga licencié ngai omoni nga ISC yedinga bakolanga te mena kotana oh yo kolo to kotoro ya na diva ya ko tika batu ya na yaki na première na mati deuxième ba comprendre na changer na ko na porte-parole na ko na porte-parole donc ça les changer peut-être na ba idée na nga ça peut-être na ça mutu mo boy bon parce que boboma moto to ka guerre ça na si na boma moto te na expliquer comment te ba suspendre na maison mais na expliquer kai na expliquer kai pena ndo na suspension za rapport yo muto lo ba ko leka o lobby mamo ba suspendre on a leki na lobby na expliquer na ebise ke yo za na guerre et puis pas kana so ba makamwa ba wana batukutu ya fait makelele ba misa ba kei bazo loba na bazo take eventone yo po kende ku ko défendre orchestre yo zo lukasu guerre na ba porter parole sur contre orchestre wera za vie na biso moninga nde na vai muta ko loba na wera na ko loba mabe po nga wera tika ko longa na orchestre ti nga nazana onde nazabo na bakango il faut apprécier l'homme son par l'ingratitude condamnable mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles ça va signer mais qui ko châtie wera so sera châtié par les inconnus inconnus au monde nga na koya sankara koya belema baroya au moins ba Charlie balaka biso tato longwa na biso mais to zala pas parce que pas wera mutalongwa raté to kendaki lobi pe na koyi kozonga wera mutalongwa te wana za bandaku wana za ndaku na biso chambre na ngeza zo comprendre ça on a tra wenge zo na tra ata Charlie balaka la kozonga ata zo mona ba ministère balongwa ba tu ba koyi kozonga Charlie balaka mtakoma mona très loin zo la suwenge na lobi za mwana bobo titi akeluka vie so simbité osani avec yewu de simba tende so ke simbité papa nazo pesa exemple ndenge Charlie balaka zaboy kota question amoni ki asane va pas na mona zonga peut-être amoni peut-être que mutu mwa ki ko bundisa papa na ina ndako ba ebisi ako silikati aiba apo biso to kenda to zo banda una biso mususu yango ba obunza savana kenga pena kene ko laksa eza makame pa wera bat balonga te wana on a ba ko sorti to zaka pa wera ndetu sana to sande ba déplacement na bisa yo yuku o même rambo mo beza bat ba ya mo balingana bango ekufelité parce que yo na merveille rambo boelani asa na habité bon na habité so akoza pe vie na yo akoza pe petit na yo na habité po ba agent pe bana nango pete boelani wana leki nanga leki nanga penda dans petit nanga so na biso petit on a zaka na presque to ko wela ne le roté c'est mon petit mais zaka Babylone na so ba vitesse abana ngonde bayaka lokola dadi mola ovandi no ka boye soko zui veste na yo o tiango makasi lo wi de karapa tu na leki ba porter pas nyotu so comprendre mabe yo ko ba na vitesse bon eza lokwa pe mwana na to vanda ka boye ba na internet so tengai na leki tous les porter na patron ba porter pas nyotu surtout naza ba car boye naza ba faire mon mutalo bay
yo akiatsa babilo na internet ngana te leki nanga yo to vandaka no awa oyebi ke biso toza ba yaya na yo makambo ya TV oyango kaka lelo mbala moko ma patron papa oyebi Roger Ngano ya bi ya patron na biso ba voter wapi biso to sala ipamiko eza union des porte-parole des artistes et musiciens congolais to sala vote comprendre biso to noma Roger Ngano étant que président ya ba porte-parole premier vice-président c'est Charlie Balaka deuxième vice-président Zaki Ngai fondé na biso to Zaki Mbonzo omoni nani Massa o azake pa ya Marie Paul o lelo pa comme confrère na journaliste Laurent Fabrice yem tazaki secrétaire zo comprend Mosaka zalaki porte-parole ya ba porte-parole et pas qu'on a yé peut-être azota la biso na TV na bité so raza ou pas zota nga classe so pas zo betanzango zo compose la té siko yo vote yo ba ko nommer pour président ba porte-parole eza au moins tango zo ba kena l'équipe ba on tout na za na ba bien na za boybo to za ba parents to ba parents na za ba la mi balé na bébé Fatou na pesa ko mama nanga zo mpana na ya muke Ben Musheni zo mpana sikoyo na mwasi to vai na ndako yo ndenge na ndenge balandaka ba te bele balandaka landaka ba makambo ba parents ya mwasi bandeko bavandi yo zo ya ko bake yo leki biso nyoto yango yo bokolanga bana yo na no vanda ripa na bino biso toza ba responsable yo ko yambangati to ana basi to ana bana Roger Ngano zo mpana avivaka bien ta Roger Ngano mtaina 3 mois taka Roger Ngano bambwa ba uta poto baza na passeport ta dege passeport ko tia bambwa yo mo mtozo beta lisolo akena kena ba voyage belé ata voyage yango zo ibisa biso voyage noke mais avant kena voyage ni ngato obeta maso ba Dubai na obeta ba dada yo kena voyage ni bima déjà kena mo ba so ke mbanda ko voyage ya déplacement to kana kitsa wat ya da nebiso bandi ba voyage cher internaute donc Amanda mère Christiane de mère beaucoup pour fidèle que ça na bena lob na to ça tena okeno ka makambo wana yango sko to petwa ndolo babongo yango nde na yebisa ki ye na zongisela ke po yeba bato azobeta tala moni Sankara yo yebi agenda na mwasi mikili abota bana bazakuna lelo aza installé na palais na avivara bien na minute to sola no boy ake mikila oya samedi ake zo mwana liboso azo ya vacances omoni Mbonzo aza cheye avivara danger omoni nani ba 4 kandala la designer aza bien ba nani ba leki na biso ba garçon plaisir o ya fait rigola a vivre normal yo zo beta masolo yo leki biso nyo tandis que yo muto zo beta on a lupa na ça mais ya vanda pas na bango na super lemba ya solo dans vanda chez bon la soko longwe akende oke zo ekuna na super lemba comprendre ake o laksa yo lupangu ya somba et pas zo tina na internet ya leki ba nyoto ya zana no mwana ndako fufu ali na ndako zo comprendre biso toza ba parents nde to vandi boye naza parents na ebike so mutu pasa mwana lelo ngai zo comprendre azana mwana te ozana ni na mwana ozana responsabilité boyoka surtout bito kendeka merveille rambo faux désert otchole kamikolo siko na bibo tellement mais ça na biloba loba tellement mais ça na kotaki ko ça charger et là on peut bino bo salisi le na fait ça na place pour vendre ça qui Nelson président c'est le passé pela itenyo so na te papile prince yenem ta sali makamona tout ce ko bongo pour anine a fait ça muninga na ye muninga na Macintosh Bill Clinton patron place azali ba dédicace na yango ne koma bosi bo fandisi ba place moko boye linga fanda ba place moko mais et ça libéra bien nzo rande zaki coaching papile prince bongo point moi c'est le soir zo baba comme ça parce que mutaile invitation na ndao na yo na zangate zo on parle mutaile invitation na parler na zangate et puis nga naza muto na yambaka batu te na kata fête parce que nga mo pende na zalaki wana na vanda yi na kiti c'est le mutapesa ki invitation za masane bill bill tango apesi c'est le invitation c'est kazo reconnaître pour mutu so apesi invitation na fête considération yango wana oye na fête o vandi na fête ezakani so oye ba servir lo ko mela okati gâteau vous comprenez nde zalaka yo ye fête gâteau okataki elo wa melomelaki bon yo ngaki ba ya mbonde azali na besoin ko bill Bill fallait na besoin que azwa peut-être Bill comme c'est bébé na yo bendeni honneur wana yo mo pour comprendre que c'est le na Bill bata honneur ya nini tandis que c'est le avana mesa moko ba on a ba japonais pe mutabili ya kalati ba betani maison merde e bango ba lobite ka c'est le atika biloko lela 20 na loba moi mobile lela pamba te c'est le yo mbona na ebiso c'est le tika kolela ndemte la saka position ya mutu zo comprendre tant yo na fête abatu bayambi yo tika ko yamba mona TV communauté yambi ngate boye na eza mabe c'est le yemo na kata fête na sima na ye mesa ya vana na sima na honorable Pacho Panda Veri Kulukasi honorable Zakari Barbaswe kupie Zakari utabenga c'est le
c'est le opé c'est va venir motete ah vetika donc atane abuda na on veut pas chopanda abuda veut Eric Lukasi pas chopanda Eric Lukasi ba massa pas opé ya wera bila zota na kata podium vous comprenez ah c'est le tension comme nango dia ko boire ça va veut boy to maté pe na podium siko be ba aro banda chrétien wera po komba bila ben si massa ne po ba bandu finga bantu nanga et puis c'est le temps wa bila ndai ko fêter 10 ans fidélité na ena Congo et puis 20 ans de carrière musicale. Na kati 10 ans de fidélité, 20 ans de carrière musicale et zala ki na ba norme. C'est le hazan orchestre. Aibi orchestre pour betandule osani fo zala na ba programme to banda na nzembo boy. Na 10 ans temato banda na 10 ans fidélité et ya sponsor, bile falaka banda na ba publicité o ya beta. Tango comme on a 20 ans de carrière musicale nende ayeko benga ba ninga neto azana bango. Tsomba mata. Yaza ka presse, yeka nda yona mbala moko fo yaza na podium yo nani. Yo va négliger yo place ni on a luka parce que ça il bande fait to zaka na kati yo place ni o ya linga na luka mais senga pe matapi kaka mataka na nenga je babi te papi le pose fini na finete ye na ba wili musheni bavandi wana bavandi ba prêtre bavandi ko bavandi yo yeka pa yende kaka to za pe normal c'est le babiloko tikango est-ce que ba que c'est le ya bwaka crimo na maison mabi ngaye yo mwana ngane ngano yo mwana wera sonne nazali sele yo na kotika la sele yo binomo ko boyebi bazala na wenge bakoma ko tepate papo bazanga patience po na biso na wera sonne 100 ans siko sele zo ngona ndé so kati sele yo ya lobaike bazala na wenge bakoma ko tepate pa nana ko tepate ba feri bango babonga babil babonga siko ye siko mutamu ko tepate babi parler à part non wana li susu tala wana peut-être des arabes coaching na yo babi président Bill na président Celo bakutana président Celo ABC ça va babi président Bill aboya yo to banga ça va nini ngande fona tuno ça va bon point mais na bien mais mutambo batula je ça va te na ndenge ya bien tala ozo pa boni mutambo batu eza lokanga pe na boy ah na isko e pas boss fede na tuna ah fede lo quoi ça va. Mais baba confrère, il faut c'est nini. Kasi yemo don yongo ba selo ala lote. Habité, na ba mamelo. Ala palais, bil pas la palais. Car pe pas la car car. Mamelo côté. Zo mpa. Na zo bo mon ba vitesse yango to zobo ya. Vitesse mba moko ça va. Est-ce que yo pe na kutana masa no bo ya matende ni na bo yo obandi. Moni ka mutabanda. Et puis que ba mesana déjà. Eh ba mesana bongo te ba chanja mutakoma patwa ke na ndao na yo poza bo mpadi. Ba mesana te za mama mesana te. Eza makamumo wote ke ako ba. Bo za ba kochina ngati. Yo sankarako so ça va te. Ah t'es, Aibi que moi je suis parent, Ndaza c'est mon frère Massananga. Donc on a ami propre nanga on a zakane, on a semaine. Zompan. Donc ce tobito zanga au monde année, il faut zaka 2 jours. Mais 5 jours tout au monde nanga. Aibi pour na babon, moi biso to voyage, to na babon manière, sanga kenda voyage, nga kenda voyage, to rolo babon ote. Omoni batu mso ko perdre ko zanga bonne manière. Ma voyage trop parce que comment la distance à voyage. Vous avez des soutes, il y a comme qu'on perd. Il y a un maramno Clarisse Bibinda réclama Caraboy, la femme à barbe, la Paris. Arrêtez, ma bille, papi, donc il y a Azik qui s'est arrêté. Donc la mission ombre, on a mené sur Patrick Meka. Patrick Meka a dit que papi a sa muta vérité. Clarisse a dit que na sa muta vérité. Nga so li kambeza net ba Eric Mayoni na Paris. Mayoni, Eric Mayoni. Est-ce que ton azolo babo, est-ce que au monde a gina kosa? Nazolo ba vérité, ngana ba vérité. Lorsque bon mabiso oh ezara vérité na biso nde mutu komaka passe pas batu. Na ninga vrai, na bibo na ninga vrai. Scram, mutu na pe na Bill Clinton. Bakutani pe na boy ah dangwe, oh scram superlatif banini. Oh bila bi ça va. Oh bamulora dangwe oh yuzo bisanga ça va ngane mfona tu non ça va. Waneza ko diminuer déjà. Mo wane bi mai pa bile bi mai pa na ngata. Yenda zo bilo on na vitesse. Kaba binyo soaneza ba coaching na yo preso kutana batu boyso dimne d'ailleurs je ba kutana na sele na zagate parce que ngai pende na zana apa ki porte pas bill ngana zamu na tambola na habilité ngato sane musala ko lega na TV na lobby na za bureau habilité ki otambo parce que tant ba kuté fo azana moi to kana deux sortes de bureau to na bureau to travailler donc qu'est-ce que tu rappelles na bureau privé au ba petit na biso to tambo na bango donc bill na zana tant atambo za mo na ba bureau na ye o ya ngate ngaza ya TV donc ngana bi to tambola na kate. Parce que yo pe bano uti ba Dubaï biloba loba moi Dubaï wane comme ça te avion ya ngonde vela biso nani Wilika Imbalto Nivel babi mo konzi à travel donc mutasala ke ba transfert ya minene babi bientôt partenaire na katsa Congo Vibration vena biso Willy Kayimbalto Nivel depuis Angola yo Dubaï biloba yo Dubaï ne sengu Dubaï so 820 dollars ya ngonde comme ça ne ba beta Lukana no ana gisasa o luka biso mbati na Brazza c'est beau
lukela biso ana kisasa nini nini na oloba nini ambassade à Dubaï sur ça yo net mo net ba 820 euros wana ba to net ba Eker azan na billet 887 dollars na voyage ezalaka visa wana kutembo dédicace eno mo miki wana ya biso ya Braza ya biso teza bata Braza zo comprendre au moins ka c'était comment okatisa toke kuna mamoto suite okei comprendre na oye biso le mo boye au moins voyage ezalaka mutu oye balikambo kyo ça okende ba state eza problème nga saka na ba voyage nini ba voyage pe moni nga na okay ba voyage ba mte komso biloba combien de voyages et bon na beta moko na beta combien et puis na olandisa ngo na combien de temps na yeboye ba voyage il faut taka ba voyage tanana ni business nani comme nani kuna na kutana na ba patron ko ba Adams Business Adamo Kumbu na kutana na ba président Kadi Mamukendi na kutana ba Truman Mimpi na vandi na lien na restaurant mabe ya de Dubai ska ba congolais nyoto ba kutana na bango na kutana na omona ngai ya prince ya Bill Martoum wa Dubai ozo comprendre donc na kutani na ba semaine prochaine tu na soken na kutana na ba tuloko ba Floris de Dubai ba Dubai et bon on bien oté chez à côté una tenebi ke chez ça bon si go lelo na kisasa abiso ba karni ozo sala e ko tambon ya ba nini ba kechi on est utal ngana ke makambu kuna oya rappela nini do bala oya nini on se connaît biso so mutaketwa na kendagi makamba conteneur pour à part musique tozo tala lobby je ko beba ko tchaka boy tete monde to kende boy je ko beba il faut que ça tête à moi débat on mo boy moi pas bilo ba rêver on a ça na mituka ozo rêver e ko yaka ton comment si ko biso ça ce qu'on a besoin que ça tête bilo mo boy ça la ko taxi bana ba ko liaka zo ça de ba bilo mo boy na kendagi makamba ba conteneur kendagi makamba kuto eza ku ninte na kendagi sa conteneur mwana moi to ba pété lo neza na kendagi sa orchestre mo ça tane lito ina ba wa net nini aïe chéri mombaya omoni mamna sabino donc na ibisa wa Clarisse Katutwa oyuki waneza masola litoi donc moi to ke nango zate jusqu'au charge à ajo zo ajo na mema moi babilo mususu to solo to ba peli solo faut ko ba solo là to ba prêtre bela to bois kaka zo comprendre mais prêtre open fungo parce que ngam ta fungo nga jepe na Dubai za venanga honorable Timothée Chimanga yem ta zo nga premier voyage ko na bimisa ta 50 francs premier voyage azunga pena boy petit nanga to beta tout toke boy pam ko bana billet visa ko lala nanga ko lia ba mamnyo surtout akia funga tala je boy petit fungola misu to zonga no kisasa to bien to sambri yaka OK ba GP to zana to robeta yo mona koma robeta parce que ton a idée ke bana no beta nzela na ko kota moi jusqu'au zonga ba to na pe ba olo ba kenda ngo to talati bakende yo peur de $1000 no ka boy ba te na pesa ngo ka bien mon akei ka boy OK non au salé loté dans le numéro de téléphone na longwa na chapeau parce que la bike ba tu vraiment bazo talanga eza biso préfixe la biso ya Congo ezara ya Willy Moucheni ebiti dans plus ya Willy Moucheni code mboka 09 98 64 76 88 09 98 64 76 88 soit 089 99 55 194 089 99 55 194 ce bobengi de numéro wana bazwanga facilité na bo santé vraiment remercier bato ba soutenir biso na musika parce que liste ya oso batangi oteza basina mabe na bandili boso vraiment na muto apesi biso charge ya oloba bata biso visibilité Blaise Zebele na Paris c'est pas l'argent qui le manque mais c'est le temps na pesi bambote na Patrick Mega ombre jaune yo yebika papier les points saleli et Mamou Bengai na 4 États-Unis un petit frère propre à empereur JP Lumbala le véritable déclarant na pesi bambote na Willy Kayembe alto niveau travel à Makasi travel vana vana so ye ngamo na s'en charger na pesi mbote na Cédric Mungungu Tranjogo Cédric Mungungu parce que attends na Cédric Mungungu na chancel même de midi na remercier vraiment kilo ya ngando depuis Italie yaza na 100,000 tonnes ya dollars et sanzaka boak yo so koti liboko na poche parce que ngana bengo l'argent n'oublie jamais son maître ton koti liboko na poche ya mabe 1 kilo ngando c'est pel ça papier les points na âge de démonstration ba fêter les kakitoko na nenga démonstration na remercier grand frère propre archevêque Bem le Bobo représentant valable Roberto Caval en même temps Fiti système code ya mboka to solo nga kati na pesi ba mbote na méthode Mulenda
hein race de 24 ça ina mwana mvoma wana ba staff nanga ba mami Kalume na Londres ba Katilo lo ba mimi Tonga za bato ba sola bien autant ba zon pa Boris Lukusa na kesi ko na Bordeaux pour na pesa mbote na Michael Angelou na Bordeaux pourquoi pas na Adams Business Adamo Kumbu na Dubaï président Kadima Mukeni na Dubaï Truman Mipia na Dubaï Floris de Dubaï Adrien Mpoko na Dubaï restaurant Mabe na Dubaï Samantha Moté Maladi na Dubaï ba chanteur o ba yambara ngai o ba betara na garage chaque jour on a ba cartouche Moté ma Claudia Mungwa na Kisasa pe na robo sana batute na remercier vraiment MDD Business les représentants valables panneau solaire na Mboko Fisson et tout na pesi ba mbote na ngana grand frère pop honorable Timothée Chimanga boss Gilles Mabanza ba pour la ba ondimate pourquoi pas na Destin Poké na Brazzaville PDG Tolé Mongo na kesi ko na Angola et pas grévi fouti la liebo matita zolambwa abima emoko chic bazo la comportement pourquoi pas na J3 Moussampa l'argent la mbette J3 Moussampa na Angola donc Olivier Onganga ingénieur le plus célèbre Vanda Penako maître Tony Mwaba le ménager Atoj Charlie Balaka kapakala ngonzo ba masanga tu ba mbula cha Musaka batunanga na lingaka ba Roger Ngandu ba Sankara de Kuta ba Blaise Element ba nani Blaise Element za trop na boss na Blaise Mobobo Zebele Talarat l'ami des boss Blaise Element l'ami des boss parce que ya za na ba boss pourquoi pas na Angola na bo sanité Zobozi Boza Zobozi comprends moi tant beta masola petcho na merveille il faut beta ne masola Zobozi ba biso bundi na bango petcho na te faut tanga moi tant biso to bunda na maison mais wana quartier la tezande Zobozi tant Zobozi akende ba pesi ba Texas katadi ils ont comprendre ba kefka bamba o lelo comment ça na beach ils ont comprendre hein siko yo siko tant wana petcho na zalate yo côté na GT yes ko côté na G faut so ba côté ba ona ndenga banani ba garçon plaisir moni sélection génération ba Francis Dibaya ba nani ba TKM ya Jackie Mulupe TKM hein ata ya Jackie azara tourna boss ya Jackie JDT ayebisa OK makambo na lo banazo beta makambo ça histoire vrai ba sélection na bango mais tozonga to sola chers internautes déjà on est à la fin hein to ceux qui ça ata za balcon na ye babesika ya rapé marata la likolo na nenga jema to kitana na nenga selema ou to parlementaire dans ton vidéo na nenga selema ou na nenga je donc to kitise là na nenga je botimbela masolo Paola Choba la fille de rêve. Donc on est déjà à la fin de cette émission. On a quitté déjà na nenga je botara escalier fédé loco industriel Paola Choba passeport rouge la française babio trop des zouzous parce que tu es ipséite donc tu es différente avec les autres filles babi tout ça la repé ça ba figou otalasco toi na parking babi place alors ben trop te binu bolobe mama mituka parking yango on ba bord etelemi nam déjà qui na nenga conteneur donc cette émission jamais je peux le finir sans dédier les autres parce que ce sont les gens qui me laissent pas babi bato batika ka Congo vibration te lora ba Pichu et Cheli babi déjà Kinshasa directeur ya McDowell na Paris c'est pas donné à n'importe qui un noir à la directeur na katsa McDowell déjà merci à mon boss Notine Libiso vite fait Pichu et Cheli à ça les gars des jours na Kinangola vite fait babi tango ya boy j'ai Panzani sans oublier Didier Moussoumar le vent de la richesse merci pour na ba kilo ya ba chaussures Rotineli Petina Jean-Cy Luonda merci na GM Image big dédicace Guillaume Mokonza Grenoble 20 décembre yango to solara sans oublier encore Eman Demer Christian Demer ba master nga à Paris encadrement bien sans oublier Francisco Chesco depuis Soudaf Miki Mi Volandor fille Miki Mi Volandor babi t'habites déjà ça on a Soudaf donc bon cadré kitoko sans oublier Papi le roi formé les Asuka carte limitée on a venu biso depuis Angola venu biso Trezege wala swag t'appartient nabika yo so la chancelle Mbemba 2002 babi jogo Asuka babi jogo kangiba jogo tout mikolo na nengaje sans oublier archevêque Ben Lobobo ve na zuyo ukomi yangai peut-être là on a petit na yo le prince donc a décortiquer ma solo et puis to beti de ma solo na yo oui ko leka mama mikolo mais on les a coulisses tango roya ve na ben to développer on a ndengagé sans oublier encore Patrick Meka ombre jaune babi satellite ya forme na nenga dega soro boyi osali mokili na yo Clarisse Bibinda l'enfant ma barbe na nenga ba Panam
nayebi kunde na koloba te sans oublier Ordim pour tout cité de nouveaux riches Beni Sangala Herman Ngonda Idrissia Massini Marcelin Kazadi wana tout bat na ngai dobo comprendre que tona biso na kata parking na ninga jeune kena mukena c'est pas l'argent qui te manque mais c'est le temps ezara temps mtezo kanga ba masolo kilo ya ngando na moni daba appel na odo ozobenga ngai maintenant na kati émission o mesani sanga mabe na dollar ko sala raboité je suis en plein tournage maintenant mona ba appel nous kota kota donc comprendre que tant ozo benga nazaki na nenga G kilo ya ngando ngando ya ba kilo babi ngando zo sanza dollar na nenga G sans oublier encore beau comprendre que ba mabangango ezana nenga mystique et yepena son atangete mabeza péché Mutakangi Canada na minute Bijou Maké la jeune pato Ligue des Champions depuis Canada Paul Nord na ninga balikolo doya solo la bien ne wana sans oublier encore Karim Boukaka souvenir de Paris avec le général Abax Mouza depuis Brazage de Mboussa donc wana za batnanga kati za bato ba solo la bien Thierry Mombaya kalamingité na bapoto na ninga ba mikili a Rosaria Suana donc beau cadre na ninga kitoko sans oublier mang sona binata ya Mireille Senga Mireille Senga ba Mireille sans oublier Clarisse tout toi la famille ka tout mobimba Nermine Nkando Arnaud Kasama wana ba master na ngai donc sans oublier encore la famille ça la répète ça ba goût Mutaza na famille ya kitoko, famille ngangu, tomoni Natasha ngangu, tomoni Dande ngangu donc ba big salam ba petit na biso beden na big bona ne yango vebo sarama mto solo laki Kems Dikima depuis j'ai donc mon nanga pe trésor babi soki chirake yongom to sala makambo donc faut ba nenga rolamba G pour telaka chérie za très mystique like makengo ba voiture v atamboli makolo trop na mesani na ba bilora miki na posa pe na zwa jeep. Donc ça la peut bien Karekota Yves Moussoussa depuis Londres Babi Prince Mpava V Nazo Zelara G Kota et ça la bien Tati Mouteta les pétroliers à 120 degrés Fedeloco industriel Babi Boss partenaire officiel et Jansi Luonda Babou ya Basamba Bosamo Kila Babou Tara parking Karitonde mais na bo la sabino kara papi le prince po bino botimba warate ngapela somara karo atambola nango donc cette émission a été dédiée par Paola Choba dans la souki nangawana dans libanga souka dédicace à souka et par Paolo Choba passeport rouge Zouzou à toi, salut toutes tes copines nanenga ba pariwana parce que tu es française, tu pas idem avec les autres. Donc bamsou baba camerounaise, bamsou mais toi tu es française. Babi bientôt Paola Choba à Kinshasa, je vous aime beaucoup. Si vous avez des surjections, appelez-moi, je suis là. Donc Jean-Cy Luonda, autrement dit le beau garçon de la presse. Bye bye, je vous aime beaucoup, mais pas plus que moi-même.